Bonsoir, bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir. Mbote Sika Bozali, Bandeko Baninga, Bandeko Nyoso Bolandaka. Émission Les Amis de la Rumba, les amoureux de la Rumba, Mbote Sika Bozali. Nzamba Pambola Bino. Yasolo Bandeko Lelo, Tozali na événement Mounene, Toyambi Bongo, Alanga Nzembo. Artiste Mounene, Yabiso la République démocratique du Congo. Yazali ko évoluer à Europe, na diaspora. Moko oto bengi na kombo ya Champagne Bongo. Champagne Bongo azali congolais. Toyambi ye pote ya solo to tuna ye mituna parce que ya azali ko beta rumba muziki ya kitoko na ndenge ya kosakana te. Koyebi ya solo bandeko muziki na biso oyo etamboli mokili mobimba bato ebele baza na posa ya koyeba muziki congolaise oyo tobengi la rumba congolaise. Mingi bazali kolinga bayekola yango tozomona ba Nigérien ba pays belé ba Ivoirien ba Camerounais bango nyonso na bangolais bango nyonso tu bazali na posa ya koyeba rumba congolaise kasi ya solo bandeko na ngai moko ya bino jeune na biso elenge oyo azosala fierté pe na Europe awa na diaspora na kobetela biso miziki ya rumba yango tolobaki mpona nini toyamba ete ngai nakutanaki nini na mboka Bruxelles tozalaki bongo na anniversaire ya Alexis Champagne esika wapi tokutanaki na bato ebele tokutanaki mpe na Alanga Nzembo oyo tobengi na Alexis Bongo ye mpe azalaki bongo na kati ya anniversaire wana tozalaki na ba Narcisse Beyoko Jean-Baptiste Ngindu tozalaki na Beya Bosoyi boyebi ke ba mama ya Bruxelles oyo batelemisa ya Bruxelles bazalaki na anniversaire wana Beya Bosoyi azalaki Marceline la Parisienne ye mpe azalaki Flora Pambani bato basimbi forme na kati ya Bruxelles bazalaki na kati ya anniversaire Alexis Champagne bandeko ezalaki vraiment retrouvaille ya monene tozalaki bongo na Mavinga Seraki Nzangala azalaki tobengi tobosani te Pagi Boyoko azalaki Didier Mangombe mpe azalaki Anissé Mundele azalaki ye moko Alexis Champagne azalaki bongo na molongani na ye Nancy Champagne nga moko mpe le grand Congo alenga nazalaki bongo na Pauline B aussi bandeko tozalaki na retrouvaille ya monene tokutanaki bongo na moko oyo Alanga Nzembo oyo azali kosala fierté na diaspora na kombo ya Champagne Bongo. Bonsoir Champagne Bongo. Bonsoir, les journalistes. En tout cas, merci à tous. C'est pédé à trop du sous, vraiment, le Koyo, donc vraiment, depuis tout le monde a l'anniversaire, il y a un grand frère Alexis qui était en Belgique. Donc vraiment, c'est pédé sous vraiment, oui, grand prêtre. Merci à trop, Champagne Bongo, artiste na biso ya congolais, bato parcours ya Champagne Bongo. Tomoni oka na diaspora bibi, oza ko betela bato musique ya kitoko, ba rumba ya kitoko, oyo penza bato bato sepela nango, mais toyeba quand même biographie na yo Champagne Bongo. Obandi wapi po bato tout, toyebi ke bauta na bokestre belé, pe lelo po toyoka bango ba yemba. Mais parcours ya Champagne Bongo. Champagne Bongo a bimeli wapi? Vraiment, pour nous, vraiment, moi, pour ceux qui ont été en Bongo, et puis, Champagne Bongo, vraiment, on a mis quand même la chorale parce que papa, on a passé à l'église protestante. On a mis à l'église, il y a la chorale, on a mis à l'église, on a mis à l'église pour réveil. Dans la dit que on a monde qu'il faut vraiment évoluer vraiment dans la musique et la cassine là qui n'est pas l'idée dans la biso à mettre moi la chacho alors il m'a droit à profit et quand on part autant la longue kuna là ko intégrer groupe ya l'idée on a papa confort depuis tout ça vanné la plus bangote en direct ya Suisse dans la longue pas papa confort depuis tout ça vanné mais les journalistes sont morts à faire un peu de ça de Bolayo, de Pepsi, les longues jambes dans ça là on a RLT qui n'a pas si bon mais il y a un temps même qui n'a pas à grand pas on a ça qui moi passage moi dans quartier latin
5 mois, 4 mois, et puis, vraiment, mon campionat qui n'a pénalité, et puis, chaque fois qu'on est ça, il y a un Institut national des arts d'INA. On a sali interprétation, on a fait chanter pour nous. On a vu diplôme dans la voix, et puis, on a fait une interprétation dans l'orchestre INA, la recherche, musique de recherche. Tout le monde est dans la fête, le mariage, l'anniversaire. Et puis, il y a un parcours, un parcours, et puis, il y a la poteau, la carrière. Merci, merci, Champagne Bongo. Mais surtout, Tolandi, parcours, na yo, to moni penza ki a solo, oza parcours moko moulaye, pe oleke pa gramo pao. Mais bato bele bazolo, ebisi biso ke balobi ke yo, pare na yo na musique ezali bongo Carlito. Alors, expliquez biso nanu ndenge nini yo zaki na Koffi Olomide, otamboli na ba ina, mais o mipesi ke pare o ya musique po na yo zali Carlito Lassa Olelo. Asali pe fierté belen na République démocratique du Congo, mais kako expliquer biso relation na yo na Carlito Lassa eza ndenge nini? Vraiment on peut ça papa pasteur Carlito Bambote sika zali vraiment papa on a vraiment ton azali vraiment qui et vraiment qui na bar eza la quartier na bar papa na voix na ye nous eza ko citer na voix papa na voix moko na biso donc on résister. Donc, vraiment, papa, après ça, vraiment, goût, il y a vraiment le papa Carlito. Donc, la musique, il y a la musique profonde, donc, on peut inspirant, après ça, on a voir, c'est papa Carlito. Moi, on a vraiment qui est là, fils, parce que ceux là, on a vraiment qu'on met Karoye, par rapport à Manzi, mon éon, on a eu quand même un pays à ça, il na parcours na ye la shock star il n'a pas le tumba donc vraiment n'apporterait vraiment la terre dans ngai malheureusement depuis Nazar na photo non na vu chance na été na moi quand ba place à Zara sur mon na place à Sarah mingi na gare du Nord mais vraiment na zone chance mon na été vraiment ça papa vraiment faut vraiment donc na Congo tout ça un grand roi papa Carlito vraiment ça un grand chanteur na ninga mokiti on a bien Nazar vraiment ko conseiller ba ninga na la team kuna to zaki vraiment qui ba chanteur on va vraiment zaki qui so na yo qui zo pesa ma poste de travail avec papa Carlito. Parce que papa Carlito a testé la voix mon corps, on a besoin de se manier chanter vraiment il faut que yo kakao pour avoir cours par correspondance c'est avec papa Carlito. Donc vraiment on est fier naïe donc vraiment c'est une salle à l'âme na mon histoire donc il donne naïe on a de peu ça peut n'avoir une baïe on a dit mais là ça y mais bongo ya yonde ngombaka iyo mofitiye bijou kangi motema mama bijou longola liputa mama kitoko nanga nzotwe siliukanga imawe donc aza banzembo il y a vraiment azali suna yoki vraiment il faut se faire mais Champagne okati bato bazolanda ta bazoyoka boye ndenge oyembi bato bakokomprendre te ndenge okati voix wana mais lelo Carlito aza koyemba banzembo ya Nzambe soki amoni ke yo oza idole na ye mais ozoyemba banzembo ya mokili akosepela to akosepela te asepela te po ani parce que voix oyo azalaki na Nzambe moto apesi ngango oui, azoyemba na unga pe nazana ngo etanza mutapesi na donc unga nazana ngo etanza mutapesi na ngo donc c'est peut-être pourquoi parce que nous faisons musala et donc c'est plus important dans mokili to banga nzambe so banga nzambe otambola vraiment selon nzambe alingi pour cause la pasteur ou cause nani bato ngana pe ba pasteur bato ba sala mape bato toyebi ke moto basa aza mosantu na osama mabe on faisait nzambe mutangie biso vraiment donc musala wana asalaka ilokwa eza ntango mutu apesi na don wana vraiment donc ntango na problème te ya vraiment na problème te merci à trop eza na problème te merci bandeko les amis de la rumba les amoureux de la rumba merci mingi
comment envoie les correcteurs, dans Mboka Paris, ou à Zongisi Masolo na kati à Paris, Mbote Sikozali, Clara de Bruxelles, le fondateur de Hérogal, les Sungi, les Basungarakaka, Clara de Bruxelles. Mais lelo Champagne Bongo, artiste na biso ozo sala fierté na kati ya diaspora. Champagne Bongo raconte na biso na kati ya Bruxelles tant okutanaki tolongi toyeba ba pression na yo ezalaki ndenge nini tant ozalaki na mboka ya Bruxelles première fois oyo na mboka ya Bruxelles ozalaki bongo na Didier Mongombe ozalaki pa ya omona yo Didier Mongombe. Vraiment, et ça qui m'a plaisir à trop, on a refait ça dans les retours à Bruxelles, ma moto vraiment passé là qui est invité par grand frère Alexis Champagne. Donc, on peut faire ma moto Skazali, non, maman a dit sur Nancy Champagne, vraiment, ma qui m'aille bien, et puis Didier Mongombe la pointe. Donc, on a vraiment invité grand frère Alexis Champagne, tapé la première fois, on a eu la Belgique. Donc, na mukasi ya Alexis Champagne, grand frère propre. Nous avons fait la kuna. Et puis, tout ça qui n'a pas belé kuna, tout ça qui n'a pas mère la mission Pauline Péoncé, tout ça qui n'a maman de Mavinga, Hollandais, tout ça qui n'a Fabrice Ayoka, merci Beyoko. Bea Bosoyi, azalaki wana. Donc, Didier Mongombe, Narcisse Beyoko, Jean-Baptiste Ngindu. Tout staff vraiment, vraiment élongi, na ebisa ki na ebiso donc ozwaiki donc vraiment ma vinga bazaki wana Marceline la Parisienne, mère na biso Marceline la Parisienne a petit mbote. Ba gros bisous si vous allez. Donc vraiment na émission tellement bazaki epelé donc na ba comme monsieur Bunga vraiment ça qui m'a plaisir ya moni ezaki rencontre na ngana auto mona qui vraiment ya moni ba qui toujours que a petit en tout cas na mona qui donc rabanze na yo ka pesa na yo vraiment ils allaient bien vraiment ni na chao vraiment quoi en tout cas vraiment na vraiment mais c'est au makaka singa malo là Barcelone ezangi na ndenge vraiment au c'est vraiment au soutenir la petite là parce que il faut toujours mucha avec biso ba toujours ya bakwa mucha ba bakwa te na ba tout pe ya ba sai ba pour passer bango bazalera pe ko pa biso donc vraiment il faut penser vraiment na ngai pe au changa quoi en tout cas vraiment nzambe ya là Barcelone ezangi donc merci puis on peut ça staff puis à Belgique ba mbote pour vraiment en tout cas la grâce ya venir les fiches champagne na ça vraiment page donc merci vraiment na bango tout l'année ba bien la Belgique. Merci à solo Alexis Champagne Mbote Sikozali na mouvement nyoso baya tu ya Lola Sera Kinzangala vraiment en tout cas Bea Bosoyi vraiment Marceline la Parisienne ba mama tout Jean-Baptiste Ngindu ya solo Champagne Bongo ozana nzembo mobo yebaki Messidor tolongi toyeba vato yoka yango tolongi toyeba pourquoi Messidor eza nini parce que ça titre album donc album maintenant donc yango moi pe na mekai ko tiko kutona na bimsa titre na bimsa titre moko na ndeli bidesi to na travailler na banque de données bidesi to be na tu vois la taille parmi dans deux pour to lancer pour to be na titre monto bimsa au moins mais tout peut ça au combo Messidor donc il a une chanson en or donc Messi en or. Donc vraiment, on te tire donc il a une chanson en or, album en or. Donc c'est ça signifie. Donc Messidor. Alors, tous les canaux dans Nzembo, il y a Messidor, Bongo Sima, Tokotuna yo, na Masolo, Tokoyo, kana Nzembo, Tokotuna yo, les Kamboya, Lenny Bidens, oyo boza ko collaborer na ye, toyebi ki azali fils ya Bidens oyo, azali Bongo, grand, sec Bidens, voilà, merci Bernard. Donc, Azali Bongo, grand arrangeur monene na République démocratique du Congo. Tolanda Nzembo, Messidor, Champagne Bongo, na kati ya Paris, Oazo sala fierté, ya ba Congolais, na kati ya diaspora, boyoka ba rumba.
ba mama ya rumba, les amis de la rumba, les amoureux de la rumba, abonnez-vous massivement. Tout le monde, champagne bongo, Messidor. Vicky Mabanda, la première dame de Rennes, femme forte. Jugement Mapinde à Mylène Kachila. La vie des amoureux est une vie difficile. Si vous n'êtes pas formé, vous ne saurez pas. Amour espionné, motema nanga. Etikelinga virus à souci. Nanyango Vicky a des racines nzete à l'amour. Aseme ya en kozanga mabo ya venga. Moto yolingaka. Arnaud de Vouma, 500 mégapixels. Passeport. Et voilà la talibanda, kenalanda bolingwango. Oloba kome mango à gauche, te propose mi mango à droite. Harmonie le célèbre. Mais voilà la talibanda, kenalanda bolingwango. Oloba kome mango à gauche, te propose mi mango à droite. Dodi Poutou, Berger. Eric Kanza. Love, l'amour yo bolingo. Ata pona mbala moko zala gentil na moto lokola ngai. Pukola kisanga kakelongino ya mawa. Basse Cardinal. Loboko epesaka, dezwaka. Napesa flamme alors, metetese, nazwi te ya retour. Randy Sireti. Natikala maboko na moto, milelo na milelo. Bolingo esikokanga la vika boye. Jimmy Lumanisa. Lanette Katanga, Tati Lukusa. Thierry Moussanji ya Bibiane Topic. Liwe komi pene nanga, nana yata oseku. Jean Juste Papa na Rwanda Kani. Nakosala te lokola koba ata memi ndako na ye na mokongo vi mobimba mokola kokota na nzunga kokende moko maboko pamba mosala punda Michel Ochuki. nakolemba te yeye nakolemba te yeye Noli Tambo les sages. Méga Mouloko. Kombo na nga champagne bon na fond du pays. Malembe Tropoma. Le panier circule toujours. Patrick Serval, Yannick Moussanji, Hervé Moussanji, Eric Ebuka, Tête Tendai, Maboko Bank, Pepito Pam Carte Rouge, Chris Diakezo, Loki Passeport, mon colonel Motope. Yves Ayoka, Elsie Lusinga, Joujou Stemai, Lenny Poudès le coach, Neves Bablinto, Carré Vieille, liwe komi pene nanga Okazi Manhattan, nana yata oseku. Merci à Solo, merci les amis de la rumba, merci les amoureux de la rumba, Nabandi Bolandi Nzembo, Moni Rumba, Oyo, Ndekonabiso, notre frère, Oazali Kosala, fierté à la République démocratique du Congo, Negetoyebi Sarabino que la République démocratique du Congo Zali, pays de la rumba, Nege Papa Wemba Daye Koloba, Ve beaucoup, Ve Nabiso Kuro Yakaloba que les amis de la rumba, boye bakarongo rumba congolaise
yango simbi monde mobimba. Bande kolanga ezala reggae bomonaka reggae ezali rumba congolaise ezala ba musique ebele boyoka ba jazz et wuti na kati ya rumba. Rumba ezali ya bakoko na biso. Rumba ezali bakoko na biso bato bawutaki nango na Congo elobi Bob Marley bakei nango na kati ya kuna na kati ya Jamaïque esika wapi rumba na biso eboti reggae pe rumba lelo yo yango ezali kodomine yango bomonaka na Afrique mobimba rumba ezali ka na Congo bato babetaka miziki koleka biso bazali penza te. Donc biso ba congolais bandeko photo zaka toujours fier na ba artiste na biso tango bazali koyemba tokoyi koboma musique na biso te. Ya solo merci mingi Champagne Bongo nzamba pambola yo. Mais Champagne Bongo mutuna muso ezali lelo musique ya Congo na mboka awa yo zali na mboka Paris kulutu na yo to vie na yo to lo ba papa na yo Koffi Olomide azali kobeta na novembre awa na arena yo olekaki pa ya Koffi Olomide ba combattant balobi ke miziki balingi yango te oya wera son ezana ndungu toyebi te soko yosuka ndenge nini alors lelo miziki ezobeta mate yo po na yo en tant que artiste o azosala miziki na Europe awa parce que bino na Europe balobi ke solo bino boza na facilité pe boza na priorité ya kobeta miziki awa na kati Europe mais bandeko na yo to bakulutu na yo na bavie na yo bazouta Congo baza na droit ya kobeta te yo koloba nini na likambo wana? Makambo wana vraiment en tout cas ils ont ça vraiment pas si ils ont qui ça vraiment à Congo parce que nous sommes ministère si c'est ministère baza na bango ba politicien te baza na bango te ba makambo wana ezati bango baolingalembuka na biso kufa makambo eleka na Congo moto moko te akosekela baguerre mpe banini ministère aza na ye kaka moto aza ne commerçant motu to akoluka ye kosociété ya beta mpona propagande ya sakolelo likome ezalaka mingi papo batrompe na biso babera biso bagrand na biso baya kobeta par rapport ke makambo eleka na mboka pourquoi babetaki bachef de l'état donc par rapport à makambo wana ministère aza na ye commerçant aza na ye nanto tokoyoka ke beto hôpital ya motutu société pas ça propagande yango wana et puis côté pe ya ba grand frère na biso pe bakomata bango mpe baosala bango mpe mabe te parce que bazolinga kaka ke mboka wana motutu azala lese makambo eponga nyonso donc bango mpe bazokolinga ke mboka na biso ezala bien omoni vraiment wana osenga mpona na grand frère na biso bakomata bandeko bakomata vraiment meka ezokisa motema nsima mpo vraiment makambo mpe ewumeli vraiment ewumeli bameka kopesa mpe bosa mboka lider ya mboka chance quand même abeta concert esala mpe bien parce que boboya beta banda toanisi koboya mpe muziki yango ebetela poto eloko mo mpe ya malonga tomoi na kongo na mpe échange nango mpe te donc endakisi ke baministère baza na bango na makambo baza na eloko na bango baeloko bakote mpona changement mboka ezala te eza kaka ke topesa wana mboka nzambe ezali problème nde bachef de l'état na biso balakisa vraiment ke bolingo balingi mboka na biso bachange makambo donc etali na biso biso baministère teke tosalaki mboka echange donc vraiment bafongola motema na bango baosala boye ezokitisa misiki ya congo banigérien bamboka mosusu balinga bamata po biso toseproduisaka lisusu wana te ezo vraiment kokitisa misiki ya congo bameka korefléchir mpona yango bapeka kopesa grand mopao chance ameka kobeta lisusu concert po ezokisa lisusu mpona biso likolo totala. Mais merci mingi Champagne Bongo. Mais lelo ba combattant misusu baza ko accuser pe bino ba artiste balobi ki solo bino boza ko yemba ba sanité ndenge ba kulutu no misusu baza ko binisa batu bana mike baza ko bina malamu te alors yo attaque artiste oza ko évoluer en Europe conseil nini oyo yo ko pesa na ba kulutu na yo balende na yo na muziki ba Fally Ipupa ba faire gola Jésus de Naz Fally Ipupa faire ba Fabrigas bazali belé ba Félix Oase quoi conseil ni yo ko pesa bango vraiment ça dépend d'un petit c'est comme il ba kamodo sanité on a ça dépend d'un petit
so totali grand frère na ngai Félix Oazé quoi ayema kuba makambo wana te donc ba o bazoma ba biloko wana vraiment donc ils ont vraiment payé mon bateau quand on a fait ba grand frère na ba na raison parce que tout ça a bien été comme vous ça a fait dans 7 mois battu musique en modèle wana au moins tous yo parents on a pas la place on a une seule moment qui pour nous sur la musique à modèle wana quand on a raison mais ça seigneur sauter ma bête à la musique en soit qui côté la vidéo yo ka yo déjà parti sur un bac so qui dit mon aïe ba des isuka on a toujours ma papa par exemple les gars qui disent que na ba obé na ba ni sur rien à voir sur la télé on a papa na ba ko bilo tout le fan du wana on a télé ba pété vraiment tout la makambo na vraiment fait si là vraiment il faut que nous disions la chose sur la période là on attend ma kala ni vraiment ma papa na biso ba table ba vraiment ndala na ntimbite lelo na biso yo bakolo bake yo boinga kanisa bebe na yo ndanga donc musique na biso on appelle minga kanisa qui vraiment donc on va faire sur papa sur table ba vraiment musique vraiment OK faino na papa na bana biso ba na musique mais vraiment les gens vraiment makambo vraiment côté na bana on a raison que la musique nous sous là est trop bêta et aux gens vraiment famille que on va sur le makambo de on va donc côté on a ba grand frère on ça on a raison mais déjà le quoi va dire makambo on va na biso ba vraiment et faut changer mais ba ameka père pour vraiment monter mai ou il peut ba makambo et où mais déjà donc où mais ils ont beaucoup de musique là chez eux beaucoup donc c'est ça. Merci à Solo, Bandeko Balandinyo, les amis de la rumba, Bamouré ya rumba, ya Solo Bandeko, Miziki, Biso ba Congolais nyoso Toyoka Kayango, ezala ba combattant résistant, na ba voiture na bango, ba betaka miziki, ba betaka rumba, Toyoka Kayango, kasi susu na biso zali mboka na biso la République démocratique du Congo et que ne malamu po miziki pe ba musicien na biso to bengi ba artiste musicien ba profiter pe na ba œuvre na bango parce que soki miziki mboka za ko ne malamu te bandeko moyen pe ba consommer miziki na bango et kozala te parce que peuple azali pauvre lelo ba Nigérien baza ko évoluer parce que mboka na bango zo ko ne malamu so basali œuvre moko ata nzembo moko au moins 1 million de personnes basombi yango donc directement musicien la comme milliardaire mais pas na biso moyen musicien ate comme exemplaire le quoi ba 1 million wana ezalité parce que les Congolais souffrent yango moli ba combattant résistant souci na bango yango wana champagne bongo alors champagne bongo tolungi toyeba lelo au lobby na biso ki ya solo ba musicien ndenge to loba mais to lobi to ba relation na yo to moni déplique azako bwa kelo mapamboli ya lobby ki ya solo vraiment nzamba pambola yo alors déplique héritier wata bato ebele ba Rio ya BCBG totali na ba vidéo bango nyonso baza ko pesa yo mapamboli balobi okende liboso relation na yo na ba monsieur congolais eza ndenge nini po toyebi ke ba monsieur mingi ya Congo bo se tire na kaka ba mususu bakolinga te oyo aza koya bima bako étouffer ye abima te yo relation na yo eza ndenge nini na bandeko no ba musicien ba frère na yo na ba kulutu na yo. Na Congo wana orchestre tout ya minene naza na mutu na moko yebi champagne na BCBG naza ba relation bazali na ba artiste bazala yebi champagne na maison mère bazali ba vina wa di la course bazali donc au Congo wana na orchestre tout ya Congo na moko so chanter ate mutamuna yebi champagne ce qui est liberté ou soit cadrer c'est du champagne par rapport au travail dans l'année on a Congo vi travail dans la zone et on devait aussi la Kenya pour ça la première bâton déjà donc c'est ça pour ça on fait ça pour que n'a mais quand on y va
pour champagne pays côté à Coco maman qui banze mon toujours mon banze mon na mon juste stylo na juste papier na juste côté shipping de na juste pour ma côté le bel za la pour 400 de la pour si tout ça les musique tout le travail donc bon maintenant et donc ça qui n'a pas na ba toujours mon na les pas pour ça na donc il a OK ça pour OK c'est tout ya Congo na mutu moko ba yi champagne mutu moko to travail na ina ndaku na ndaku to travail ya mutu ba moni ke de ko na bango petit frère na bango mas na bango ba ni be boulot ba on déjà ko ba sa yi ko ya mutu ba zo ka ba changa po isanga bo na vini to aza likolo il faut tchali bo kwa be na o aza na sepolo bi pe o akoza na santa o likolo. Il y a la peine à baisse, mais toi, on a tout plein qu'on a fait, on ne va pas soutenir, donc, il sait que ça va de génération en génération, donc c'est ça. Et on est dans tout cas, toujours dans ce moment, on va par rapport à une force de champagne, les champagne, la travail, il est critique dans la commande. Donc c'est ça. Merci à Solo, merci Mingi, Champagne Bongo, merci. Nous sommes toujours ensemble. Tout à l'heure, côté de na suka ya masolo na biso, mais mutuna suka ezali Champagne Bongo to moni zo beta muziki, alors ba musicien na yo to yebi ke to yebi bango te, mais to moni zo tanga kombo ya Lenny Bidens o azali bongo mwana ya Sek Bidens. Alors Lenny Bidens aza nani, aza kosala nini na kati ya carrière ya Champagne Bongo? Sanzambe adola wa kilani kuona se abakisira eba nikulesika zali abakise pa oyo zangi ya pambula ina ya familia mubimba umwena mbuga wa poto bakise tuze bene ba grand poto basaba kungu kwanga bazape baza e maluka rape muto a bo soutenir ya bo petit studio ko sa se batipa ko ngirande mais bazope ba chazino ba chance na tete bazope ba chance wana te mais quand même ngale ko ya ba poto nzambe kusala na yo yeba na evidence na nzela ya connaissance mo pas et puis PDG de evidence a une katingai c'est quand même là-dedans quelque chose de ça ça dans ma chaîne en musique et on met dans ce pénal dans les evidence ça va tout ce produit là ce moment on a ba œuvre on a ba Mexidor on a ba Ifata iza na bokasi ya evidence a zo managinga intazo podinga intazo sala ki champagne banda kobimisa mwa mosapi ya babusa mutu donc oyo ibuka ba champagne tout ça pressé ana course na mutu te na pe kolongola pe mutu pe te na yeka ki bato bayoka ngaka bakuke mpetie champagne po nzambe mo ayebisa na suka po nyonso tosala l'on propose des discours. Donc tout le baguette banzembo nyonso beti oyo donc Lenny Bidens mutu asali ba arrangement makambo tout. Arrangement les tout ça arrangé avec la estimatrice et puis on a grave instrument. Donc sur tel une décision on a yé pour beta. Et puis comme ça tout fait une surtout calamité et c'est vraiment comme on fait du mois. C'est du mois na émission donc la salle proclamation na mémoire j'ai pour moi dans studio pour moi studio déjà public comme studio donc ma musique toujours na ba fata ba Mexidor il y a ça la arrangement na ça la proclamation donc c'est ça en tout cas merci mingi Lenny Bidens to peso na peso pe mbote na yo te pa na nga les grands Chora de Soulangar KL Nzamba pambola yo na musala kitoko ozokozwa oza ko soutenir jeune na biso Champagne Bongo to komi pena na suka ya masolo na biso tango ndenge to salaka yango ekoki to yebeki ya solo ozokosala fierté ya peuple congolais en tant que congolais na kati ya France Nzamba pambola yo to komi na suka alors moi de loba suka moi ba dédicace ndenge zalaka kaka to tiki malobe pa na yo. Merci grand frère Nangai toujours Nzambe oyo alola oyo sabiso souffre de vie c'est là où ils sont il y a pas bolona ni bota no mudimba na ba leki na kuna e ba na biso kuna apamola yo ba selo ezangi et puis to pesi mère na biso anali voilà ça là mon frère Nangai toujours na santé bien mère Pauline Beyoncé c'est ça Nathalie ouais Pauline Beyoncé oui Beyoncé donc
na mère na biso pour ça y pour en santé bon pété pour même ça on a poussé de la mienne Kito. Pour que ça soit sous bon na mère na biso mais aussi champagne depuis la peste bon na Alexis Champagne grand frère na peste bon na Didier Mongombe oncle Thierry Moussanji na Lyon motema Bidé Topic na Thierry na Roger Moussanji Aide d'Afrique na peste grand prêtre Marvin Mavinga garçon hollandais mais na mutu na Bruxelles na pesi Fabrice Ayoka Moté na pesi Narcisse Beyoko wana ba vena ya Belgique en tout cas na mère na biso mususu ya kitoko wana to solo ki na mère Moussei donc Moussei na bonne mère na biso peut-être na Bruxelles wana pesi ki ba moto donc nzamba la azayo abati la biso donc merci vraiment à mingi pour penser qu'il na ko ça n'a pas émission Jimmy Mambika l'homme fort, Geneva Chabi, Madame de Aide d'Afrique, Lauriane Kisenga. Nazalaki une bonne joueuse na bolingo yo, mais bachoke katinga carrière avant. Jugement mapina lobelanga, je t'aime plus de 1000 fois. Lelo akomi mongu na pitié oh. Liso monini yango jugement ezanga bolimbisi. Ata nzambe keke fois sulaka na Satan. Pokozo boya kobimelanga ata na ndoto. Po molimo mwana moto ezala soulagé. Joseph Saki Kongolo, Fondation Gaël Mayamba. Jugement mapinda papa. Dessous à cristal pimenté. Na comme luka na betata cri de détresse okipe kokoma esika yo zali. Bagi Malonda. Obakiselanga mwa mikolo peneno liwe kutelanga na maboko no jugement. Nazala oyo kobwakela pawu ya suka simotikala na moto alangwisi yo boye oka contraire. Papi Kelly, l'homme au pouvoir. Richard Darminke. Ataba komi na croix blanche. Dangos Grâce FMI. Association Banalisano. Association Bilaka. Achète Balonga. Harmonie célèbre. Bibiane Sarah. Commandant Mwanzami Kouma. Bibiane Tompik, Maman Présidente. Patricia Bongo de Balanciaga. Rodrigo Maemba, Concile. Quentin Bongo. Alec Indele. Lenny Bidens le coach. Sala rétrospection jugement mapinda bongo mona. Ndengo zalaka kolinga te na lela peneno. Soki nazobela jugement ozalaki otuna. Eske Moïse alite monganga beta yo tonga. Ponga na bika na yo kapasa tonga ti. Lelo komo lelisanga plus que pasa tonga. Ce qui prouvait suffisance que bolingo est noyé. Na fleva oubli. La net Katanga, Tony Tambwe, Blair. Déjà distance bon ma kabolingwa petit fait. Monument historique. Elle n'est pas comme irrécupérable. Le fait c'était faute de bois bakolo baloba. Bolingwe zalo kolo ordinateur ezango autonomie. Paul Mopasula. Moi à côté les ezate jugement mapinda papa. Michel Kombe, Aigle Royal. Jatou Moussanji. Wolf Lukanga. Patience Ndaya. Bagi Malonda na limité. Général Kassongo, la ville est calme. Jugement bomi motwa bolingo yo moko. Konista. Obendi koni affection yo moko. Natikali wa malili nga moko. Et pourtant tomesana kozala bomoko. Nakomi luka na mona yata jour moko. Na mosika mo bebe misweti kotangisa mai. Joël Tseka. Cardinal Oscar Mafichi. Rêve vite à beba moi. Nicolas Ramazani. Naso beba loin de toi. Nzote komanga moku
Salbus Musanji maboko no esimba ngai kala Chéri Musanji na lion ya kosala ndengo salaka simba ndengo simbaka ya bolingo no papa blaga pa nalingaka yoyoyo présence na yo ezomankenga souri na yo ekomisaka nga fou joyeuse koleka kutu ekipe egane finale la coupe du monde. Vanis Ngoi na Londres reve vite beba moi Ayoga Mireille Ndombasi Nolita Mboulisage Willy Kayembe vrai Général Ya Filemon Tete Ndai Maboko Bank ya Rachel Fouta Yannick Moussanji Godard Babela Laetitia Nougat du Sud Flore Mimbolo Kotoko saka boete nzembo oyo Champagne Bongo Duko Yemba toyoka yango na studio ndenge betamaki na ye moko Leni Bidens oyo abetaki yango mwana ya Sek Bidens banzeko boyoka to soutenir ba jeune na biso bazoko évoluer na Europe en diaspora parce que bazo saka fierté ya musique congolaise to bengi la rumba émission na bino la rumba congolaise les amis bon s'abonner massivement na Congo Alenga TV oyo YouTube to sali bino pour na musique pe pour la émission ya kitoko pour la République démocratique du Congo. Tolanda nzembo pour to suksa émission na biso, tolanda nzembo e fata. Boyoka rumba kitoko o ebeti. Ya solo boyaki na miziki, kasi miziki pe ezali. Tolanda miziki. Merci à solo bandeko balandinyo ya les amis de la rumba, ba amoré ya rumba. Tokomi penza na suka na bandi boyoki bino moko artiste à s'exprimer na ba metuna o totuniye a lobi ndenge esengeli pona makambo etali musique na biso ya Congo pe asengi na ba combattant ba résistant ba solola bandeko na ngai ba combattant ngamo na yebi bino tokutana na sala d'émission na bino ebele kasi ya solo musique congolaise ya solo ndenge pena leki na ngai Champagne Bongo alobi ya solo musique ezali kokita mais ezali likambo ya kosolola bandeko ba musicien oyo mikolo oyo beti musique ebele kulutu na biso Koffi Olomide basololaka kaka soki bosololi bakombata mpe bayokaka kaka bokosolola bokozwa compromis ya kitoko mpe musique ekozonga nango mais soki boye na ndenge ya matata bango mpe baoya na bino na kati ya matata et aussi mbate donc bosolola ndenge Champagne Bongo alobi. Merci mingi Alexis Champagne ya solo raconte na biso na Champagne Bongo ezalaki bongo na kati ya Bruxelles esika wapi tokendaki na anniversaire ya Alexis Champagne tozalaki bongo na Narcisse Beyoko mbote siko ozali comment voir les correcteurs mon ami comment voir les correcteurs na mboka Paris petit na biso ye wana petit à soutenir yo moko olela pe banzembo petit à kosala lope nzembo kitoko comment voir yo zali muto abatu petit Champagne Bongo ye wana ba contact so ngi kozwango problème ezali te tokopesa yo vraiment en tout cas merci mingi na bandeko to ya Paris staff no so ya bana France staff ya bana France bana Paris bambote na bino sika bozali Willy Misaka Mpangi tobosani te Trésor Ngando bambota trop Nikes Bayaka venanga modoko jafa kofere bambota trop siko zali Jean-Baptiste Ngindu bambota trop na mboka Bruxelles baplay ya Bruxelles Beya Bosoyi bamero basimbi Bruxelles Beya Bosoyi ba gros bisous na yo siko zali Marceline la Parisienne ba mère à ya Bruxelles Marceline la Parisienne le mot boyebi donc ba mère na biso Flora Pambani ba ya Bruxelles Flora Pambani
Pôle emploi. Mavinga, Mavinga, Serak Nzangala, mon ami de France, Serak Nzangala, Ope Mavuka, Pagi, Beyoko, Bambota trop, Didier Mangombe, petit frère propre, Didier Mangombe, la botanité, Anissé Mundele, Bambota trop, Anissé Mundele, Bambota trop, Peki Major, Bambota trop, Baya à Bruxelles tout, Bambote et Tepe Bwengo, Bamasananga tout, Bambota trop, Clara de Bruxelles, fondateur il y a Erogal Lesungi, Venanga Clara de Bruxelles, Bambota trop, Petit Bango à Rosunga, Petit Bango yo, Clara de Bruxelles, Erogal Lesungi, toujours na pointe, fondateur, Fondao, Mbote na Tsiko Zali, na Bosanete, Oyangai, Pauline Beyoncé, Bambota to, Mère Abana, Nzamba Pambolayo, Oazo Sala, ke nga toujours na zala na pointe, Nzamba Pambolayo, Nancy Champagne, Motema Champagne, Mama Boboto, Oazo Yamba Batutango Nyos, Nzamba zala na yo, Siko Zali na Mboka Bruxelles. Merci vraiment à Bandeko tout au Bolanda biso bo partager vidéo oyo pour na artiste na biso za la fierté ya biso bana Congo na mboka diaspora na mboka Paris Nzamba Pambola yo Champagne Bongo, que Dieu vous bénisse. Émission na bino les amis de la rumba bozala toujours branché Nzamba Sungabino a Pambola bino oyo nous bo partager vidéo oyo au tali au s'abonner au partager Nzamba Pambola bino, tout ça qui bongo na grand artiste na biso, frère na biso, leki na biso, oazo sa la fierté en Mboka Congo, na Mboka à Paris, Champagne Bongo, Nzamba Pambola yo. À suivre. Merci beaucoup, grand frère. Merci, Champagne Bongo, Nzamba Pambola yo. Moi, Al Capella Mouké, poto se samaloba, masolo na biso. Ya biloko na yo kaka, biloko na yo. Biso to la posa biloko na yo kaka. Liwe komi penelanga, nana yata seku, avona wa. Ngevona la tali banda, kenana anda bolinga mo. Uluba komi manga droite, ukodo me manga gauche, likie. Liwe komi penelanga, nana yata seku, avona wa. Merci beaucoup, grand frère. Merci. Merci. À solo bandeko. Botika malamu, tokuteni bongo balasima. Ezaki abino ndeko Shora de Soulangar, KL. Bokuta botika malamu, Nzamba Pambola bino, tokuteni bongo balasima. Merci. Au revoir. À suivre. Merci, vous allez toujours brancher dans Congo Alenga TV. Merci, à suivre.